liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya maweja nangila pe na kombo ya bakota nyonso o bakoko na biso batiaki mbelelaka mpona kozongisela biso banguya nyonso oyo tobungisaki pamba te liloba ya bambuta za bantu to pe ya bampaka to pe ya mvuluzi kimbangu elobama epolele ete tokobika soki tokanisi pasi nyonso oyo bakoko na biso bamonaki yango wana nde nzela ya délivrance mais so topesi yango mokongo ata towelani rien ne marchera puisque bato nyonso bakowelana elingo bake bazali bato ya mitema moto pe bazali bato babandi bitumba na katikati tobi vrai combat tokobunda ifo tozonga na 1482 ntango bachangeaki biso balolenge pe toexplikaki yango na réalité nyonso ke bitumba nyonso bato bazokobunda pe bazoloba ndenge na ndenge ezali na bakontinuité te bato bazolobaka selon basentiment na bango bazotala makambo etali baconséquence te bazotala pe makambo etali baavantage na badesavantage te ya réalité ya komba mais toboyi mutu te puisque eza ngonga ya bilaka balobaki milimo ya bakoko ebanda kolata biso bato banda koloba ndenge na ndenge et na kati ya bato banda koloba ndenge na ndenge ya la vérité ya aussi les mensonges ezaka a place oyo kotelema ndenge bakoko balobaki ete biso oyo tokozala na bango elongo totepatepa te lokola mai ezotiola totelengana te lokola makasa nzete ndenge elandaka mvuma ya mupepe kasi topesa position na biso na base fixe de la frontière puisque lelo oyo bato ebele bazolobela bokoko mais so totali na baréalité baza na bacontinuité te oui koloba eza kosala te par rapport soki tozo préparer indépendance totale de l'Afrique tout entière il faut topesa forme ya lolenge na biso oyo kotambwisa biso après décolonisation wana po tozoluka to décoloniser mboka toboma basystème nyonso oyo eyaki européenne yango lelo eboti basystème rwandais eboti basystème tout oyo ezoko nuire peuple wana a se retrouver te na réalité ya bomengo na ye yango biso bike lelo tokolobela makambo etali la code tokolobela makambo etali code tokolobela lelo makambo etali bolimbisi muke tokolobela makambo etali code ya lelo tozolobela makambo etali code ya décolonisation de l'esprit tomoni ke loposo moyindo ya mokili mobimba akoma faible en esprit po badetourna pensée na ye badetourna croyance na ye badetourna mobimba ya lolenge na ye non badetourna balolenge na biso nyonso badetourna lolenge na biso etangeli lolenge na biso evandeli lolenge na biso ya elobeli lolenge na biso ya kolia lolenge na biso ya kosambela lolenge na biso ya emoneli lolenge na biso ya etaleli lolenge na biso ya kokanisa bamakambo nzoka nde nzoka uta ebandela mokili nzambe akelaki likolo nse akabelaki batu na batu balolenge na bango balolenge na tolobaki so baeuropéenne babalaka abali na coutume après ake na église wana eza lolenge na bango
biso to balaka te ke obali na coutume apoke sur une église wana eza ba loi coloniale oyo etie ba tripotage pona e contrôlera toujours nga na yo tozala sous ordre na bango kasi Congo asika o biso to botami lelo soki tozoloba makambo etali code ya décolonisation de l'esprit tomoni ke l'Afrique tout entière esengeli to décoloniser l'esprit ya bato po ekotaki mingi na démagogie depuis l'époque coloniale yango lelo bato bazo se prétendre na le 30 juin ba fête il y a indépendance mais biso lobi ke lokola tozwaka indépendance te l'indépendance a été tripotée pe tozo saela yango na réalité te et tozo ba pe ko décortiquer le mot indépendance te ça veut dire ba étudiant nyonso ya Afrique mobimba na bengi bino ba bourrique nazako kipulu nazali professeur de l'université Kimbangu Diantungunwa BFF, base fixe de la frontière, na bengi ba étudiant nyosu ba bourrique, to ba intellectuel nyosu Afrique tout entière ba bourrique puisque bazo ko définir le mot indépendance te. Être indépendant to bonsomi to pe kimpwanza ezali mutu a fonctionner na lolenge ya kiboye. Mais banda Afrique m'a besoin indépendance. Tout le monde a toujours système colonial. Système colonial, cela veut dire système européen. Parce que la bilogo uta poto oya pana bango pour ba sentir que baza tranquille, nous ba olia ba poison. Parce que la programme scolaire et en Europe pour y l'accès bango que le monde est kokufa pour l'accès bango que mokili batu babandaka na mikomboso alebino bo verfier te nana yebiso ke mutabanda na mukomboso po banda tobotama ti lelo na tomona mukomboso alamba te mais bamdele ba ina histoire ya démagogie ya ba homo sapiens pe abeti ba histoire ndenge na ndenge cela veut dire à critiquer l'être humain à comparer mutu na nyama abi moi si aza 7e bête après les crapauds biso lobi okosi puisque moi, c'est l'ambela kayo, abote la kayo, donc aza logo la garant en famille. Malgré yo za likolo na e mobile. Mais amour nyonso ezo mana mokili to vie na biso batu ezaka na combinaison ya deux êtres wana nde nzamba pesa bango ba responsabilité ya production, ya gérance pe ya conduite. C'est que chaque peuple est quoi ça na ligne de conduite na chaque peuple a na éducation na e. Chaque peuple a une façon ya komona makambo. To komona makambo ndenge mona ba européenne te yango to bito zo bela code ya décolonisation des esprits. Topé de l'esprit. Puisque to moni que le 30 juin oyo beaucoup des Africains topé ba Congolais bazo se prétendre ba fêter fête de indépendance. Mais biso lobi que eza fête te mais ezali journée de la colère. Puisque bamindele bayaki bakangi ba famille na biso ba disperser biso lelo to koma ba haïtien ba guadeloupéen ba kabola biso to komi 54 pays africains pokaga bango ba gérer biso et biso tozo se prétendre na indépendance donc la journée de la colère journée ya kokanisa pasi oyo bato wana ba monaka ya 1960 ponga na oto chaba makelele bele to peto ganga ganga anto ba ke bitumba moko te et couper sa réalisation en autopé couper sa accès final sans qu'on raisonne topé qu'on penser na parcours ya kala donc chaque peuple il faut avoir un parcours na du commencement ya on aime de ça la force ya mutu na kati ya mokili ba chinois ba obeta histoire na bango du début jusqu'à nos jours ba français ba européens tout entier ba américains mais africains ana histoire te ba ivoirien bazan histoire te ya barrière arrière parent na bango ba congolais bazan histoire te ya barrière arrière parent na bango on trouve déjà que non nzambe abakoko atindi biso bato mayele pona to ya to sala sikoyo décolonisation de l'esprit
tolakisa sikoyo mutu mwindu nini tosengeli tosala puisque bato bakoloba mais so toyebi lolenge ya fonctionnement ya bomoto na biso te rien ne marchera. Bomoto na biso eza nini? Bomoto na biso eza minoko oyo bakoko batikelaka biso faut to exploiter yango ekota na baministère nyonso tu ya enseignement ya Afrique mobimba ebanda kobimisa badiplômé ya balangue africaine mpo baafricain nyonso so bayekoli diplôme na balangue na bango so bazwi batitre honorifique ya badomaine différent to mpe badomaine ndenge na ndenge oyo bango bakoyekola bakozala mpe basavant ya babomengo na bango puisque bakozala na plus compréhension mais so bazoyekola minoko ya bapaya tobungisi baidentité biloko ebele na minoko na biso eyebanaka esusu te sikoyo nani akoarrange badossier wana nyonso yango tobotami comme bainspecteur du monde mpona toregle bacompte tolakisa réalité lolenge ya kibomoto na biso yango nde ezozanga biso ata togangi ata tolobi bamakambo nyonso mais so toplanifie programme d'évolution te ya après makambo oyo tose prétendre nango oui tobunda komba badégage non respect à la constitution trahison tricage mais eza na devoir moko ezozela biso liboso mpona topesa forme nini oyo totambola nango na makambo nyonso ya mokili otambola ndeni na lolenge ya kelasi ese kelasi obanda otangaka l'alphabet français 26 lettres domination oza toujours petit esclave ozosala nde développement de l'Europe. Sur le plan administratif administration ekotambola ya Congo mombato ya Afrique mombe ekotambola na balangue yango nde moto ezofaire rekile nga na yo administration ya mboka na mboka ekotambola na minoko na bango so bozwi bachinois bomona administration na bango ezotambola na minoko na bango moyeba sa badepense ya balangue ya bato mosusu eza te malgré bakotinda certains chinois mpo bayekola français bayekola anglais mpo na cohésion to mpe diapason eza na même compréhension mais une grande partie ya bachinois bakozala basé na administration ya mboka etambolaka na mibeko ya mboka mibeko ya mboka tolobi fo biso mo baafricain to mpe bacongolais tosala mibeko na biso pour transformer le Congo mais so tosala mibeko te ata togangi tokolemba puisque tolobaki dayake nzala ezolata mokili malembe mais ekozwa temps ya 25 ans e bato bakozala affaibli bato ebele bozomona bazoganga na bavideo na bayoutube bipai na bipai bakozala lisusu na bafonctionnement te ndenge tolobaka deja ke bato bagangaki makambo 4e président na prophétie ya Kimbangu mais bazalaki précis te lelo makambo ebongwani ata eza ya tricage esengeli nga na tososola nini oyo nzambe azolinga amonisa nga na yo mpona liberté oyo ezoya c'est vrai le monde ekobongwana mokili ekochange mais bachangement wana eza parcours moko ya molai par rapport ya baétape baétape wana so toloba ya bilaka ça veut dire bakoko nde babongisaki ke yo koya nga na koya mais mutu na mutu akokomplete parcours oyo ekomene biso na accomplissement lokwa tokomi okende na suka elingo bake mokili elingo ningana puisque le 2 juillet 1706 monde entier comprendre les réalités ya mama Kimpavita o batumbaka ye puisque tokolobela ye na 7 élévation ya ba capacité ba makambo oya la kisaki tolobi azali lumière azali amour azali fécondation azali o tozoko benga lokola croyance azali 7 élévation et on est tout expliquer ba tout peut kolobela makambo etali ouverture ya monde spirituel bantu ya veut dire ba tout ba ko beta ma solo ya milimo mais so moni mutu azobetelo lisolo ya Pemba Kalunga esengeli abetelo pe lisolo ya administration ya ba esprit o evandaka kuna po so abetelo ya administration ba esprit evandaka kuna te siko continuité no ekozala wapi yango toloba ke ba enseignement ezebele mususu ekopesa bato ekotia bato na babulu yeke po bato bakosopana
mais réalité ezaka moko suka bato bakodécouvrir esika vérité ya nzakumba ezali pe vérité ya classification de l'histoire de l'homme noir, puisque jusqu'à présent notre histoire a été dispersée depuis les colonisateurs. Maintenant il faut tout luka to réunir yango nanu ezala na bon sens. Pour ça to réunir yango na vrai sens, yango e permettre biso soki sikoyo to zongisi yango na conscience na biso nde to se retrouver na développement. To ko développer na alphabet français te, ya 26 lettres te. Wa ba on ba sa yango po yo futa minerval mbongo ke no bongisa France. Mais mboke yo bonga soki to chepe alphabet congolais na ba etelo na biso nyonso ya Afrique to pe alphabet africain almoa to sa ba gaspillage ezate tozo balola mbongo na kati ya mboka na biso mutu nyonso a se retrouver na part nae pona to za na ko yima yimate ya veut dire mutema mabe ezali koya pe na koyima yima soki ba o bazokamba bazotambwa malamu te nde ezotinda bato mosusu bakoma na balolengo bazokoma aso to che clarité ya kolakisa polele ete tokoki kowela eloko moko te pamba te mboka eza na bomengo kasi bomengo wana esengeli totyela yango mibeko mpona toyeba ndenge nini tokose partage na bato ya libanda ya bamboka mosusu avant bazwa loi nini bakozwila biloko wana bakozwila yango na loi proprement dite de l'homme noir, non des lois coloniales. Alors, ba mindele ba précipita ba sala ba loi ba chesko ba congolais place wana comme ba président ba géraka biso et to pesa bango espoir. Nous rien ne marchera puisque bazo travailler toujours sous la colonisation, sous la dépannage. Ndele kam tazo bénéficier. Alors, comme tout le monde n'arrive jamais à comprendre source ya combat. Tant que tu comprends source ya combat, te pas se kobeta biso makasi ti to kozonga na réalité ya makambo etali combat. Donc, après les DGE, tu as un bon mounene ou ezoya, ndenge to lobaye déjà que mokilo ekoninga na pamba te sanzana mo eko tutana. Tope eko sangana pona epesa biso makambo ya sika. Likolo on sait eko changer lolenge ya fonctionnement na yango. Ndenge to lobaye déjà que sanzana likolo a changé déjà forme oya bimelaka tope bisiko ya bimelaka abandi ko mata. Pour avoir directive ya moi